part nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo po digital to bandana ekala na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango na susu tozalaka nango mpona koyeba makambo nyonso ezali koleka na kati ya ville ya Kinshasa nde mikro ya bomoko ya mboka ekitaki lisusu na commune ya Ngiringiri sikoyo na Shaba mpona kotala eta ya nzela na bokiti ya mikro ya bomoko ya mboka ekuti scandale awa okoloba kutu te mpo mbode nzela ekomi biso toza na eloko koloba te tozotika bango moko baloba na biso ndenge eta nzela ya bango ekomi. Bon, vraiment si tosala déclaration trop mpona nzela oyo toloba boye oyo tokoya kosala toloba tosala toujours nous comme apprendre que salité quantité bandako vraiment toujours regretter faut pas ça tout ba ya sala musalango mais basala on mabe to lipsi voilà qu'il faut pas ça la nzela ti ma yele katira na venika sabubo ba boyi ko sala musalango sikoto lo bani diamo to tika basala musalango ya mabe pour mettre ya komina ngire ere wana sala ka boate ye ya za muta kimateke esi aibi makamangingi aibi angote to lo bani to mwato balika mawo zate parce que ezali mbuga na bango futo bandengwana bourgmestre oyo bapesa biso rapport pa André Gimbuta ye mokonzi ya ville ya Kinshasa tala nzela bachinois baye kosala biso ewumeli te misilo bango ezomona te tokotambola boye embouteillage oyo bana banda tongo ti pokwa baakside pai bato bazozoka eza plan na bango eza mabe ntango ozosalisa plan mpe bakolo mboka fo bazala bapesaka baide bino ozosala na ndenge na bino moko bachinois bokozwa resi nango ndeni Bourgmestre ayaka awa monaka aleka na mutuka chaque jour awa alobaka loko moko te bobongisa aleki na ye omoni bato nyonso bazosala na président Kabila ba mitema mabe baza ba vrai opposant donc mokolo Kabila ko comprendre ko sele ba bureau na bango ba kokota ta kokota te po ngana ko senga pa ya président ye moke bato na bazobimise mabe po ndima a se dédiser ala tata polo na chapeau atambula na ketch ba voiture ya ketch wana na chauffeur taximan moko oya yebi kisasa mubimba akotambula na yebia mutakosala eloko azati atambula soka atambuli kisasa mubimba tanga kozonga akosele ba bureau ya bateron spela bakokota te pe ako révoquer bango le même jour baza vraiment ba mitema mabe pe bango bato bazofingisa ye omoni kisasa eza ya kobeba na niveau moko banzela ebebi pe salité na ville de Kinshasa ana lubina yoko banda kuna na centre ville yaonga na osala kaka président ye moko a se dédiser bato ba ye batatambula kaka luka chauffeur taximan mo batambula kaka tambula Kisasa tanga kozonga akosala susu na bato entourage na ete aobenga na bango le même jour po bango nde bato bazofingisa ye makasi bino moko bauti kolanda bayingiringi bapesi ya bango mituna na oyo etali nzela na bango kasi biso na bomoko ya mboka toloba nini toza kaka wana mpona koinforme bino mpona kolakisa bino mai nyonso ezali koleka na kati ya République démocratique du Congo kasi sita malonga eza kaka bomoko ya mboka na bomoko ya mboka nde okozwa bainformation ya solo seke bien nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka yaona biso bomoko ya mboka oyo po digital to bandana ekala na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. One love.